Maman bé pour nani. Biloko bozo mona te. Bozo mona te. So nyon ça va te maboke toi ba problématique. Toi n'est ba hypocrite. Oh, muta maboke alula alingaka mutu makasi te. Ata lingeo makasi. Ato kabeli ye. C'est ka bavani mibale batongi yo. Oh, tiga buya kai. Ngana bimaka mabe. Ngana bimaka mabe po na muta polele. Yo na bimaka mabe. Okay. Ponga linga mambo tonga te. Sona tongi oyo kana ote. Bosko inutile. Mam na loba na oboy. Okay. Ndena bimaka mabe. Oso na bina ko loba comme si so Gabriel lobaki. Nga ngela ka mabe. Pakambo fona éclaircir ango. Parce que eza buzoba eza buzoba. Okay. Mutu kaka lobi kaka bongo ke tosalaki na ye. Des problèmes, t'es comme problème. Tous à la maïele. Tous à la maman, tous au boti, bana basi ba koli, tous à la poste na kibo jeunesse. Tous à mi kolo. Faut tous à la maïele. Là, vous avez la sagesse et ça nini. Ils ont bâti sama. Vous tous ceux qui ont la sagesse et bâti sama, c'est que ça nous nous coûte. Vous comprenez? Faut tous appeler la bonne zambe, tous semblent la nzamba solo. Polémique au comme un niveau oh aboye. Tu as papé le na katite. Ndel. Bakomi ko liya na conflit wana. Bakomi utiliser ce que bananga lokola un prétexte pour bango basala kambongo et c'est quelqu'un yangona que mes enfants se sont laissés emporter. Malheur au fils qui ne fait pas mieux que son père. Comme bénédiction et simbaka, malédiction au simba fois 2. Ça vraiment une mission finga et lombe no lingi. Finga na yo mais yeba na conscience de ton zo finga. Obi que non, makamo na lo bazaka po ba vieux kota na zo mambongo. Justice de Dieu, il y en a et tu vas payer ça. On a essa rabino ke ko likambo esi la foka bango mibale ba sisa likambo. Okay. Parce que ce papier mbasa salango e azwa résultat te. Donc ale kana te va ko lo bakeno na sala ki bo na sala ki bo na sala ki bo. Non. Eh monsieur ça salango azwa résultat te. Okay. Ozomona. Bango mibale basi ba koli ba mikolo. Ba osa makamna bango o bango ba yebi. Ozomona. Eza makamna bango mibale ba yebi. Et le papier lombe n'a rien à voir na kati parce que il n'a pas soigner sa ba ni balete na ngai na yebelié niveau o ekomeli et comme il passe pour solution côté et comme il passe na niveau o ekomeli eze lombe mutaza ko linga lokwa sila zati abane ko linga to linga ngai na zolo ba yango lelo akana souci ngai to so na peser le même mingi. Tant aussi Azako joué pas peser le nez. Peser le bas de Sanga bien na comprendre si la té. Na e braté son na zwaka moulier moko na kabola et trois rôles na scène na nini moko na film na moko na comprendre kété. Akosako komisa si la makasi. OK. Ozomona. Regret dans yangona parce que j'ai pensé fonder une vraie famille professionnelle au-delà professionnelle tout ça la vraiment famille le groupe Simba. Non, regret n'a pas que Bananga va se laisser influencer par Mipepa Libanda. Yakilelo. Parce que je ne peux pas comprendre Nayo Kaka, Namona Kaba émission, Nenge Bananga, Bazobetana. Il fallait président Assala, il a fallu Assala moi avant Bakame comme un niveau tombe Banego Bibanasika. Ya. Il fallait Assala moi. Ya. Assala. Ce n'a pas ça vient si là-bas pour démentir. Ah bon? Asala avant de ça bango mo balinga ki bazala jibe na wera avant ozo comprendre bazo condamner le mot par ba ti ka condamner ye ai nazate ke bazo ki ne poto nga na yebisa kabino ke nga saka motema pio. OK o comprendre na ka motema pio na nga ngate ke o ba tumusu ba ke ko simba tima ba kisi ba ke na bango poto nga yesa mate. Oh, ngana ko tene na ngai mukolo motema na ngai ko le bateno Gabriel nazo ke le poto mama moyindo ko le mwana ndaku na yo tuko kufela mwana ko mkende tina ndaku afande o aza mwana yo ko kiko bota ko ke ko pupela makuta ko la kele mabe yo tuko kufela mwana ya mukolo ni ona age wana ya le kwa ngana perdre du temps mais nazuli wa ndamu na ngeke yi mwana atako likolo etika na atako ya ochango boete pona kele pa mwana moko o aza age moko na deta pona kele ko menacer na eloko asali ezate ndenge yebisi bato ke ko bima boya oroya ko lukanga je pense pas que ko ya ko lukanga na ndimite
ponga na mabela pétété na zape na mabela pétété na mabela makasa maluku c'est exact pas si pour mutu ya capable na jaye ko lukanga et ça la maravimate o ya noté donc solo yo avant na ozela yo senga pe na yo avant na ya kana yo na oyanga moko na banga ate banda bobebe watu na okola na toli compliqué na banga ate utatamisi papa na mama na mutu le ko na famille azati eza pona biso ba mikomi bange oyo te makambo wana yo kufeli mwana otiki ndako na yo okepa mwana moka mukie na eloka mabe ya salite okepa mwana kupa maputa kola kele mabe bokuti pe yete bokoti na ndako na ye bo filmer yo muto memi batu wana est-ce que ça na sens yo bisangana ba yo ko belele ndoki pamba hein eza bata public ngapana batu bapesa na pe conseil na TV na leka pona ko lobana bango na leka na ngate so façon yobaki na leka na ngate aluka église moko atamula na lobi mabete ezaki na malubango ezaki na lobaki mabete uko lobaki yango la e na lobaki mabete akambo ezebele Yves mambo ezebele o mama so molingo asali mais moi to tange na TV ezate Nenga na yebiye na nenga bimana tatana lala ye na nenga so asali fete ya kalisono ya rouge atia na kati batwale biloko mwana na moindo ngana yebika moindo na vie abota mwana mo ye nzo bonda bonda yoka abisen wa 5 miswa ya mais yo na kata cimetière zo saka ki déjà alobi mabe songa buje azala mama na yebi yango te na yebi makambo wana te na yebi yango te ye joka mutu ayebi yango alakisa biso oso na bina ko loba e comme so Gabriel alobaki nga nge ala ka mabe ye bakom ko ke menacer afande yo mutu lobaki nga na okana ngo pa étoile na okana ngo pa afande te yobi mam bali nga ba vérité ote étoile ni ba boité na komo na yo bimisa mususu l'autre fois ba ko tendene wapi ba ko tendene wapi ngana ngola ba osa makamna loyenge ba osa makapo ba mona ngame bana wana eloko te bana wana eloko te mais ba osa ka makambu ke ba mona biso toza danger kaka ya mapeka danger kaka ya mapeka mais bozo bosa na te soki mutu wana azwi mutu moka profiter bien afande a profiter ye na sima makambo bino bosali Angola wana te za ba congolais te ba okanga bino banga te bato yo zo lobi be ba ya Kinshasa po yo bi Angola ngana lobi na okende ngana lobi na so kende Angola posana ngana okepa moni no beta koli sensa akobeta pau so no kende na kei mama if ipa love is crazy love is funny. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yopesami na biso que tous là na biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors le loso qui na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et on met nos messages au père kolobete. Tozongela premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana lopo le loba tanga. Bana na po balala na place ya bien. Et sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe en tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour
l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission. C'est l'émission qui vous donne l'actualité de nous. C'est Sato Ibabango avec Yvon Ipa, ton secrétaire d'info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Lia Gabi, Gabriel Bolembo, Maman Touma, Tuzani Awatoko Solola et Belé. En fait, vous voyez la vérité et puis vous voyez en fait Nini, docteur Mogujo, alors ça là dans le posto, dans Nzoto. Même aussi na pas ce qu'il a vu parce que ma maman et belé ba solution awa o ba bota rater ba boti ba o ba problème et à l'opposo en tout cas va dire remède comme vous le savez très bien Yemoko ya Gabi a zappé déjà na remède parce qu'il y a les cas qui awa to boy ma feeling oyo lelo en tout cas et bébé si ba maman belé bébé si ba papa belé voilà tout ça na Gabi awa après ça est mot jamais na bo c'était ko ça maman et bien maman mbote belé maman likelemba pepele meto na gata Londres quoi na bili comme la fondation tout na babel orphelin na bo sanité mon grand frère propre Thierry capitaine depuis le Canada moté maman original capitaine pour prendre du bon na kata Canada maman belé merci sous na mon ami Chris était mon fitting Jean-Robert Kala la sapin de la c'est la force qui Timothée ma il y a maman M. Nicole maman la parfaite à Paris il y a Gabi santé na yo ouais santé bien santé moi bien bon sèche moi ba grippe au kaza yo ndenge ça ça la ngande ya minene ba grippe yo OK et puis caption ngiri mai di magana butu ah bon to tikala ka na petite enso suka ya moso ka sa ye kam tasala musala soka lembi ngapi na poko so mai bimi na bimi na tonsa ba kantini ya mema mama lili wana mwa beta ki quoi ah on sait bimi ba dîner 2h ngiengi parce que na so na olongwa kuna ka pona mai OK et maga ba 1h 5h et donc so c'est le fundo so ba mai ba forage biso penjo te ko kama ya forage te OK boni musana commission donc il est bien commission na munene na le pangu te na le pangu na bibwa 30 000 à discuter côté nini on a combien de mètres faut y aller ba na le pangu na bibwa o aza la posa somba benganga na pèse déjà pris 30 000 à discuter dans lobby na zo tenenga moko en personne place sango na filmer ngamo na 4 po batingelenga vidéo ba filmer bien été OK ngamo lobi na okene so peso binga commissionnaire munene mona bukana nanga exact ça c'est bien alors Moussa na yo pe ya théâtre sur lequel lelo ba doit ba Gabriel Bolembo est-ce que ça évolue ouais Moussa les okene na bien mikolo nazaka lamba OK mikolo nazaka lamba bon moi pe nzoto esengaka il faisait makasi po Moussa so ba théâtre we bongaka longola lata tomba articulation eza mobulu moyen ya kokepa musala penza ezate parce que même si ba benganga ba okatsa kwa na oboya te fonjo te za na kimia po articulation eza makambo nini na okoka nazokoka te OK donc vous comprendre ba bengo participer na ba film na bazokatsa kwa na osala na okosa te mais ya Gabi so batali na ya Gabi azana nzo ezali makasi za jeune mais d'autres et zoni na maladie ka en fait oh na yeso que grippe to kete OK donc grippe betinga makai betinga bo manini ko bele ki para âge ba bébé kutu bazo bela bokanga voilà donc profiter directement de tout ça et pas docteur Mogujo awa na centre hospitalier docteur Mogujo
awa na kimwenza epai wapi tozwaka solution na bandeko na biso plus surtout diaspora bazobenga biso mwa ebele papa na biso akomi na 3e âge en tout cas azoki kotambola te mama na biso batampo ebeti mama surtout bamama famille alors bazoya awa bazwa basolution nayebi te tomoni ya gabi lisusu awa na centre hospitalier de Mobutu oye kaka mpona loposo bientôt oye mpona mwa maladie moko peut-être ndenge bozobela grippe boye te nayaki mpona bato nanga mo mibale babengaki nga baza awa docteur opéré bango lelo docteur opéré bango lelo à ma grande surprise navandi na se namona moko azokita na escalier mama mais docteur ayesinga sa sisi makambo na yo asisi nanu te abi te basi basalinga nga bi quoi donc azokita donc lelo donc basali na tongo bapre midi oyo atamboli na comprendre te ngaka to ndire basali ye nanu te ngaka to ndire basali ye nanu te ok basi basali ye basilisi ye déjà akiti pe escalier donc na kamwe mpona na moi pas docteur Mobutu non aza mokonzi aza akokai na mutu te le génie docteur akokai na mutu te akokai na mutu te aza somo mpenza basali bango nyonso basisi bango nyonso déjà mibale basali bango tu sikoyo ndenge osala bozwaka mpe ma commission te commission ani commission ani so moto akanisi ngai yaya ngai aza nanga te ke Gabriele nakanisi yo te na mwasi baloba te tika na yo wana ozwanga te nakozwa yango otika na yo te nakozwa yango ate enemi na Kabilo mbongo enemi bongo ngai nazala na poma moto naka na poma moto te nga so enemi okabelinga ngai aliaka mbongo nga moko te aliaka na basala nzambe bien na ngaka yango wana nga pena naliaka mbongo nga moko te tokozwa problème nga na basala nzambe elongo totala siko soki ekotela makambo mbongo saison oyo eza na maladie différente kangaka biso bien na banzoto ebele edérangaka biso surtout ebandeli se manifestaka mpe mwa mingi na mwa belanga malili wana edérangeaka bato maboma kutu koloba te tomoni bango déjà amokata bilama déjà na matonge kuna kotona c'est vrai mawa nzambe donc malili ekuti mpo makasi ekomodérange bango nayebi te komona machine au docteur aza nango awa mpona opération mpona ote koassiste na moko c'était la semaine dernière namonaki ndenge baosala bandeko mpena opération je crois bien bokomona baimage ebi te komona baordinateur na disons bamachine oyo ezosala mosala pa docteur Mobutu ebi te ntango yo ozomona yango boyo voyage mo ebele ezorapele yo bamboka nini ezorapele yo bopito nini ya minene ya mboka na biso eza mingi na bapoto et puis tu tanga peu moi un peu Afrique du Sud on se comprend mais là pareil aux pas docteur Mobutu oyo yé les a pareil à sika et ça pareil ezaka na poto na awa et pas docteur Mobutu même na hôpital monsieur ezate ata hôpital minene ezate na les quantité na les quantité yango moni bato pesa nga ba merci mingi au moins la ba ngela nga ba quelque chose Gabriel merci papa une chose zaki ba partir na yonde to senga que numéro docteur Mobutu tala papa yeyo papa zaki ko kata ko tali ko tata likolote papa simbi beki aotambola ye moko ke toilette sukola zongi ozo comprendre donc ozo mona ke bato baso kabela pengai bato baso sepia na nga relation zo fungwama ozo comprendre pona za mutema malamu ya ko aider bato ndemo ko docteur Mobutu za pe mutema malamu pona ko sunga bato ozo mona ko bato baso cantonner peut docteur Mobutu za cher c'est que ça chez moi Gabriel moi tout ça ben Gabriel le banane côté là pas docteur Mobutu nga beloko ezate ya za muta ba fondation aidaka ba orphelin aidaka ba veuve aidaka batu donc asali yango et donc eza na prime ko ya bien la personne zo numéro na solo la na ye eza affiché wa zo numéro na solo la na ye o ngona makanisi zo kanisa yango te
Mais si la saison où il y a sali promotion moko te pour la bande ko ndenge to ba consultation toujours gratuite. Mais pour que tu appelles moi ba prix pour réduire moi ba prix pour la bande ko mususu. Moni ba couche ko et ba couche la population congolaise belé mingi ba ba pauvre. Alors est-ce que qui ici sous témoin d'âme pour nous soumettre ba docteur Aza déjà ko quitter ça. Ah bon? Docteur Aza déjà ko quitter ça. A quitté ça déjà pris. La consultation ça donc kaka fele kaka ndenge atia bandaka le tikal ezaka bongo a changer té et puis ba prix na ye ezapé kaya ko quitter ça. OK. Ba prix ezaka ya ko kita amataka na ye té azaneka wana so muto zo kaka docteur mobiso na musika yo zo banga. OK. Approcher ye tinda papa na yo tinda mama na yo tinda tandeko na yo moko ata ba jeune o bazaki aza problème na mikuba nini Congo aza problème na makolo aza ba accident ba nini tinda bango ba ya comprendre que bon o basi ba ya ba comprendre o ba tindi ba ndona basi ba comprendre le 30 juin ngoya donc to lobini le 30 juin fête de l'indépendance ya mboka na biso et puis wa to moni ba ndeke belé pe ba tete de moi ba makamna ba marche ba promotion ba sale belé donc et ça la bien le 30 juin wana au bien peu population congolaise dans l'hôpital au bien peu bango na cabinet côté ba produit na bango et sunga bango venez ça très bien docteur mo biso wana sengi wana sengi pena sunga pena oya yoka mais ya mta kusunga c'est une adresse ya hôpital centre hospitalier hôpital na biso eza musika te ba ya awa pour assister pour ba mona ke ba moto zuloba oui et peut-être ça musika te so la victoire ozuka yolo ezo on a kauka ozu yolo ezo partout on ozuka yolo ezo wana okiti na terrain kankar so okiti na terrain kankar o pesa ngo mukongo okati si prince okoma na station moko ezawana moi station moko ezawana so ko tali kaka doromona kaka centre hospitalier docteur Mogijo ozo comprendre okati si no prince oyo na malembo koti yo moko. Donc, si on retourne dans le PK, on dit que même si on a une musique à mon arabianté, on retourne quand on n'a pas docteur Mogijo. Donc, on a tout ça. Et ça, quand en diagonale, dans une station. Ah, ok, ça c'est bien. Mais, bande de coupés, on va douter, il y a Gabi, il y a Gabi. À tout cas, on dit que remède des alliés par rapport à l'opposition. La biso, il y a mon peu de biso dans une c'est là. Papa, au moins, on a mon client, on va le Karamutako Sarabango. Ah, ok. Vous comprenez? On touche au Kazoko Sayo, de Omoni. Est-ce que nayebi congolais te eza likambo kobomba te image na elongi na ngeza laki publié partout tina Angola Poto Afrique du Sud wapi Mali tina ba Sénégal ti partout na vo sekali sisi likolo nazalaki publié partout elongi na ndenge ezali laki soko tali koto yo poudre koto zole zo mona na pamba soko tali koto moi poudre mais poudre ngo et katana glissa. OK. Ozo comprendre. Si ko poni Congolais yo karaté. OK. Bazo elongi nanga ba comparer, bazo elongi wana bazo na elongi nanga lelo ba comparer. Pourquoi bazo lingo ndima te? OK. Nga naza artiste. Naza artiste. Ozo comprendre. Na kotambola wenze te. Fona bongisa nzoto nanga. OK. Fona pakola poudre nanga na tie maquillage nanga na yaba to sa maquillage ko malonga te. OK. Na tie moi maquillage nanga na singa na bimi nanga na kei. Voilà. Siko balingi nini? Natambola wenze elongi wenze. Ba biba Saint Thomas. Ngako tune na zabwe na teka nanga na ndako. OK. Ozo comprendre? Na teka kananga na ndako. Oya Monique azo douter, aya ko kosa le kwa client. Abetaka kota. OK. Mais si boyo, et dans le système moko bato, on peut seulement confiance bo belé. Na pili. Oza mitema mabe pona nini? Bilemo bozo mona te. Bon comparer ngoko elonanga ngo sakana ngo ngako na longo yango pona zakina stress ya kosakana te. Na machine ça mais soa ngo te papa. Te na otila bango. Oui, soa ngo bimisa ngo tia. Anteno bina bilongi mi bale. Oh. Ataka soki na zokosa. Ataka soki na zokosa. Ngala bengi na ngayo yaka ko bika. Mabeza. OK. Oh. Congolais ça compliqué Yves. Mais tout le monde bande vraiment peut seulement confiance na peeling système ngo bimisa. Peeling. Ezako ezozoki sabat. Oh, bande congolais a préféré. Ah mais ezotika bango ba pota. Ezotika pota Yves.
na mukamate no tamwa nango ki malamu yo tamwa na mukamate kinaza na pota bandeko oyo bazo préférer peeling wana et puis tango moko na bango ameka ko ya pas docteur a vu solution espace il y a 2 mois et demi. 2 mois et demi a vu solution. Solution maman. On a évité. Alors azobomba nami nini boye. To sola ki na bina gabe so dalinga nazobomba na komi musulman na optika ka nini boye. Ninja azokosa ka moi. Siko moi pesili. Alinga suka wapi? Mais là il pas docteur Mogijo. A vu traitement na ya 2 mois et demi. Malama ko remède abiki. Et loko wana nani Yves ko mekate data moi sina zumu kamate akene ko sala yango ko mekate to tika pota. Ezo tika pota mamu kuto sala mukamate na yo tangola nango. Mais obi ko gobe avec cancer pe kana manani. Mais oui, on cancer. Mais oui, quel cancer en wana ti? Et cancer venait au bomba de pote mais oui, c'est pour cancer penda yango wana cancer pena oyo ya ko no bakomi ko kata o ba auto kata yo nini beto sala ngo nini nini ba bena ngo ni examen o so di topsi na bino auto kata ngo beto sala boy oui parce que au côté c'est le monde nzoto na yo etiki yo ba pota et sali yo ba pota sali yo ba pota et c'est le mot qui to côté na ngo sona ba congolais comme la biso o bazana likama oyo komeli bango ba o zambe na bayi na ba kenda feeling Parce que ça, on a Turquie, on a Dubaï, on a belé, on a Inde, même dans Maroc. Mais si c'est combien watt? Combien on a beauté, ce qui est Chine, on a et combien de watt? Si quand on est bazo sala bato, tala bilombe, tala bilombe, on a battre la peau. Biso kwa to zeba mukamate wana, to yebi siko tina nina ko battre la peau. Le bon mona ngana tela ngana suma kasite. Na ngana tina na ngote. Osomona. Ba produit docteur Mogijo déjà espèce à couleur moko ya bien. Voilà. Au mona que couleur na yo ezaka kitoko, ezaka ka bien. Voilà. Ozo beba te, ozo sala ile côté ozo ezaka bien. OK. Ozo comprendre. Bande onanga botika biloko, botika bichacha, botika bisala sala. Botika. Ba pose ko beba bino yaka na yo ko za traitement na yo malembe ezolo ngatina soto ko sila. Bandeko botika biloko les autres qui ça va pota na mona mona mwasi mususu ayaki pa docteur Mogijo auza ki likambo elongi ba oui ba pota penda ko yepeka peeling yango wana nzambe yepeka peeling yango wana le bosali la bio yango ozo comprendre atindeli nga photo nga esenga bine te na pesa numéro docteur otinda docteur ye moko nga ele ko sa na yo te ina pesa ke numéro docteur ndenga ndi ayaki aw ayi ko zo lobiko azu lobiko na ye. C'est ça. Mais évolution et puis moi ça va. Évolution et moi ça va, oui. Okay. Évolution est ce qui est bien. Ok. Moi biloko ngwe ba pota ngwe c'est pota makasi. Pota penza Yves nangai. Pota. Ça fait très mal. Mais Gabi, avec la permission de mon réalisateur Kiro Mazalanda, Sunga Biso, tous en témoignage ya bandeko babiki. Wa na bokono ya le poso et pas docteur Mogijo bi tout après. Na ba oya ba peeling wana acha pela ba oya ba peeling so kimi. C'est parti. Na ba peeling, c'est parti. En tout cas ndenge nazaki na ndenge na komi lelo naza nesengo makasi yango bomoni ngati nazoloba nazoseka. Donc oseka on ezolakisa ke esengo. Po ndenge nazalaki en tout cas okosepela te mais vraiment Mogijo asali penza musala. Yango naza nesengo. Soko moni ke te baby ko hésiter te luka Mogijo en tout cas ko zongi sa openza poso na ndenge ezalaka kala. Bonjour bandeko nga kombo na nga bon nga na yaki pas docteur Mogijo po nazaki na problème ya na elongi na ngai nga nazaki na ba imperfection moko ya mikie kaka lelongi ade oke na spa moko quelque part kana nchasa na spa wana bayebisinga basalanga peeling nga mpe nayebi baita peeling yango te eza nini na ndimi to basalinga peeling nalamuka nalamuka ekomi pota nazoki mpenza na elongi poto ndele naziki boye nazonga kuna ekomi mindondo oyo sombakisi boye somba namonaka ezosimba te na baye na nga na longwe naye kokende so kote mosusu bapesinga mpe baantitashe na bandi kotia po esisa batashe na elongi na ngai esimba nango te naye omwana na youtube docteur Mogijo aosisa batashe naye omwana mama shako ndenge azalaka ndenge akomi ngabi bon
Après que koto le quoi maman chaque comme boyna esobe déjà elungisi kuma kiso ndeni na moni esobe azongi. On a qui est pas docteur Mugijo. Na qui le 3e rendez-vous là ngai. Donc on a ça psycho on a ça 3 mois et traitement. En tout cas, ndenge na yelaki, ndenge na komi. En tout cas, il y a un très grand changement. Nga ko pona nga no moneti na bigi déjà. Mais bango ba oloba, il faut nous continuer notre traitement. Mais en tout cas, changement à ma casse. Merci beaucoup à docteur Mugijo. Merci vraiment à traitement à Pessinga. Nazaki soit à l'est, Nazaki. La combat est très stressé pour na ndenge illuminange comme Kimesko yo. Na komi kotambo nangai sans complexe, na mwana na zongi normal. La fada nangai donc merci beaucoup. Merci na docteur Mugijo. Qui pas docteur Mugijo parce que ba tampi salenga ni lungi. Mingi salenga na za ko kapu tambola te sans maquillage. Donc son atie ta puza mai te na za ko kapu funa saka puza mai pona tambola. Mais si konde na ye na banjula nda traitement na ngala moni penza eza souté au 3e séance na déjà. Mais eza souté ndenge za ki so mo bo na ka handingi ko meza subongo te. Batutu bazoka mwanga batutu bazo décourager nga tika na otika mais na continuer kaka beta ibandeli ku te baby senga mais na continuer kaka ti siko comme 3e séance na monyango e bandi vraiment kokini par rapport des acquis. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous continuons avec notre invité, Maman Gabi, Maman Alamba Lamba. Donc, on a comme Alamba Lamba. Et puis, Aboué Baranki. Ah, c'est vous ça? Yo, on va manger le bol. Et non, Coca. Na coquille déjà. Ah, tu ne vas pas me la. Ceux qui bien, et puis Baranki n'est pas là, bande de bon. Pour Babi, on doit rancunier ma casse, il faut pas me montrer à bouillir. Pour changer. Comment changer? Na meninga gabo. Eh ben mimi kwa boy na sens que ba tika yo okoma na ngamu na office. Ngai nde na tika. Ngai nde na tika. Biso nyonso bata maboke to ba problématique. To wana na ba hypocrite. Oh, ndé. Muta maboke alula alingaka mutu makasi te. Ata lingeo makasi. Atoka beliye. Seka bavani mibale batongi yo. Oh, tika buya kai. Ngana bimaka mabe, ngana bimaka mabe pona muta polele. Yona bimaka mabe. OK. Ponga linga mambo tonga te. Sona tongi oyo kana ote. Bosko inutile, mam na loba na oboy. OK. Ndena bimaka mabe. Donc c'est ça par intérêt, nous tout le monde bande comme ça, donc na ba ninga musu. Biso so tout oza batute. Tika na yo. Voilà, tout ça on va se sujet Gabi. Togoya. Mais il y a Gabi. Comment on a témoignage à Bandeko, surtout plus il y a maman ou a peeling. Après 2 mois et demi, à Beki et pas docteur Mugijo. Et puis témoignage à Bandeko, baye bilungu ya bubuka. Eh baboyi te ba mitiki penza, ko ba pesa baninga na bango toli. Ke o tozo sala eza malamu te. Ozo comprendre. Na écran, pas témoigner. Docteur Mugijo ça va pas là-bas. Éviter. Comment on a déjà image à Bandeko. Éviter à Gabi sur Baksani. Témoignage à Bandeko. Kasi balandati. Ba monit. Ko kongola linga ko mona likamna misu. Bango moko ba moni. Ba monde mama yaki nelongi ba pota pe ba moni 2 mois après. Presque 3 mois. Presque 3 mois ba moni ndenge mama abiki. Vous comprendre. Exemple à suivre, Yangoana. Parce que Congolais à la ramener kaka mutu ayoka kana ekakate. Alors kaka esika moka pota critiquer. Yo yaka na ona nukobika. Ba obozo na bakawana. Obozo na bakawana bona nukobika. Bona pas docteur Mugijo. Vous comprendre. Bona pas docteur Mugijo. Botala soki eza le contact eza ya solo. Ngai so ba benginga place. Na kenana ko tala soki eza le contact eza ya solo. Ozomona. So na moni que ça le kuta, ça le kuta. Mais attends pas non, tu vas pas vérifier pas la DSOB. Attends, totalement pas la DSOB. Pauline va comédien. Vous savez maman Chako nous t'aurait témoigner ba ndeko na yi. Et so bazaki si ja monkeri. OK. Ozo comprendre, nous so pesa exemple à SOB. Ozo mon. Nous so pesa exemple à SOB yo zo te la bozelo comment le ko SOB. OK. O comment le ko SOB. Ils allaient ka bongo. Ce que le quoi biso to sala famille moko to zai pas mettre paille na be sobe ba de Londres ba bijou la reine ba bakata
ba ibutu ba nani ba tozake belé ba nani ba na ba munduranga na kufa ba vieux gaou toaki mo belé to sala quoi famille po tozaka pas le quoi famille vous comprendre si les lopé to memaka yango malgré moi ba ndungu ekota mo moke mais to memanaka bongo vous comprendre là ce que ça ko swanga ce ba pona so be bongo ce que déranger nga wana nga mukamate zwinga te ngana na zwaki ngai ngai ko zwanga sima to na bimika na ba 2018 awa to na biminde mukamate sutuka be mukamate Yo non na sentiment choko so si ya gabi choko choko ko nzo ya makasi ya makasi te il peut makasi te donc na ebite kwa poso ka izaka pete bon comprendre famille to abato pembe siko na choko pa makasi te na yeba pete ngutela wapi so na pakola nini na yeba te tiko moni na ngola mai na bango ezaka mabe ya ka mingi ba mai ya forage sikoyo ezora penda savon te sikoyo ile yozo bunda na mwa te bima makasi ozo batela ko bimi kongo siko mukamate wo ozo comprendre nazako yoka pasi apa isobe sikoyo na yeko tala moto inozo mo siko batana pena isobe tozo mona na penza te to mona na mona na penza te makasi pa rotuna ezate ozomona na yaki siko kozwa makasi na yako mona mama Shako ni na yako kozwa makasi siko komona docteur Mogijo ozomona c'est ça bandeko basala ndenge nini ko mona docteur Mogijo pour que bakenda na remède lokola yo ozalaki moko ya ba sekaki moko ya ba tolaki na ba film yango soko ye nzambe na ngai banga déjà bani ko télé aye soki ya kolongola bilamba et puis tokotala esika wapi mukamate wana ekangama kotuma na yes magai na otambwa na poudre so na vani ba mushwaro ya biso ya ba mai oyo so pe zati na sukoli pene elongi bon sondo za parce que bana bandeli te na bandela utani na fan na yo aye na photo bo oh bengane nini boye nini boye Dieu merci dans ba docteur Mogijo pour apesa mayele pour muta pesa mayele wana zanzambe wana batu musu bana ba benga ba docteur banini bazana mayele wana te ozo comprendre faut comme ça fait nzambe o apesa mayele wana ozo comprendre donc nzamba pambola ye nzamba pambola so na kutana ke pena yete mais stress na stress moi lilo ba bandeko wasande pour ba kutana na docteur Mogijo en tout cas bandeko na ngai nasengi bino bolindisi nasengi bino pardon boyebi bien ke nga gabe nalingaka bino mingi nalingaka bafani na nga mingi eza bao balingaka nga te eza bao balingaka nga ngai gabe nasengi bino pardon boya pa docteur Mogijo bokozwa solution ezala oyo osali spilling wana oyo gratte longi oyo oza na kati ya peeling wana kombango pe pasi oyo o gratte longi oyo oza na ndako elongi ese bebi ofandi kaka ozokima bato okomi na oda ya musulmane s'il vous plaît yaka pas docteur Mogijo okozwa solution botala baninga nde babiki sikoyo ovanda noka na tembe kaka ovanda noka na ndako ovandela noka kaka tembe eya na ntina moko te bayaka esika baye esika otali nanu soko omoni ke simbi te wana okoki komona ke bakosi ngai mpe nayebisi bino ke nazokosa bino te boya boya poudre nanga oyo natiaki yango depuis 9h depuis 9h nake baagence na 6 nazongi ndako nde yo mpe kokuta ngai na toye na yo boye okorekolte bambongo ya bakomission ozo comprendre voilà mais ozo comprendre voilà yaka biso ki tomoni yo tolingaka koleka oboye te mpo actualité obligeara biso souvent tous à la page comme d'habitude. Alors tout à la mort il y a mon indépendant biso moyindo attré biso depuis Angola. Alors après enterrement justement ils ont ba comédie à diaspora batina ki mbongo ya Kinshasa batindi ba plateforme ba président na bango pe ba président ba plateforme batina ki mbongo
et y compris mon continent qui mbongo no la contribution bah comédien Angola même batina ki mbongo alors et créer problème zizani zali que bah comédien Angola ba limbongo ya matanga ya mwana moyi na éviter yo zali na kata groupe vous avez peu moko ya ba bazana Angola na éviter expliquer biso na to ba dossier zali na en fait ni et puis ba nani ya limbongo ya matanga ya ngai na oloba penza te ke ba limbongo OK na oloba te ba limbongo mais eloko na sepela ki ndete oyo ke bokongoli mutu mbongo mais bosali nango ba dépense oyo ye a bénéficier nango te. OK on comprend to kongola mbongo poto pesa mutu peut-être pour moi dépense à salle na matanga pour moi wana ezongisa ye ata moi muke ozo comprendre peut-être yango ndem to kunda mwana te mais eza mbongo moto kongola to pesi mutu to l'air azata na mona maboko ekoki ko aider tellement bikolo oyo azana ngo be bazala ndako po bini ba kokende emsu bandeko ba otikala ba fanda ata une semaine moi nini ozo comprendre ndako na sepela ki ndetenge basaila ki mbongo wana OK mais pour condamner que mutu aliaki en tout cas na condamner mutu te aliaki OK mais nde basaila ki mbongo wana na sepela na ngote parce que biso to kongoli mbongo awa biso to lobi na batu bien sebo kele matanga pa moyindo mutamta memelo kona ko lia mutamta mela ame mambongo na masanga parce que mbongo nyoto to kongo awezo kende bata poto be basali même même batu ba kongola ki bambongo ya nani ba papa ta kongola ki bambongo ba plateforme et kenda ki OK mutu moka mela ki bière ya moyindo te mutamta kena iloko na ye OK on se comprend mais bino bozimbongo bozo so bobimisi 600 000 kwanza bozo ata 300 000 kwanza boti à part oyo tokopesa ye comme ça 300 000 etikali tosala ngota ba dépense ya mike mpe tozosala ozo comprendre bino bozimbongo nyonso surtout bosilisi makambo ko abana mike mais bon va va sepela na ngote alors il va ça qui mbongo mususu bazwa ki ma ba katafal ya nini monsieur dai mo ezalaki ya mimo bakiti bazimo bakiti ya ayo pese 1140 $1140 ni va pese $140 nini nani ça nini comment babengani 14 000 kwanza ah bon 14 000 kwanza et bien comme 140 000 bongo ebimaki so 600 000 yo ebisangana basali mabe mais nalobi te ke moto alie mbongo nalobi yango te me bagere mabe basalaka bongo te mais biso tokongolaka mbongo awa po topesa mutu bakongoli mbongo bake bapesi mutu mbongo mutu akufeli basalelaka nango dépense te mwana mutu akufi biloko okoki kosala makambo ebele ya nini azalaki nde ministre to bosala makambo ke ezalaka eningisa ngola non mais réaction ya moyindo après ko non mbongo ebimi 140 ndingo tolobi awa mais balobi il fallait azala na kimia afala azala mutu moko aza toujours ya kovanda na se ba audio na ye ebima ndenge ebimi boye alakeli bato baki bato ba mauvais sort mbongo ya mwana ne bolie tout ça koyoka déjà ba audio wana ba ndenge balobi c'était pas le moment ya kosala ba acte wana c'est comme si elle souci à moi naté alingaki kaka abongeli bato badidi ba mauvais sort bon eza na bato mosusu bazala maloba mabe OK eya mpena bato mosusu bazalaka ba réaction mabe ozo comprendre mais ntango tozokola il faut tolongolongola makambo wana mama moyindo aza mama nga mpe naza mama parce que so otali molaya geta naza mama on comprend na makambo mosusu nalongola po mwana na ngai amonake na mama moko ata azalaka na bizo bakala lenga nazalaki mwana moke mais ntango nakoli nazwi conscience mama na ngai aotambola boye ozomona donc il faut nani nde tozokola mpe tolongola makambo mosusu ozomona makambo eza ebele Yves makambo eza ebele oyo mama yaso moyindo asali mais moye totange na tv eza te ozomona donc moye totange na tv eza te so napesi conseil yake kozongela bato kuna ke nga nalobi ne mabe nga nasali andi kolobaloba na bémission makambo ebelebele ozo comprendre mais nga nazwaki ka ndeko nanga mpo touta banda maître pai José Baïla najosolaka na bana na ngai bana bado otindi ya ngai biloko na zasi biloko ejo okoma te
baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali ezali angolais narite nanga angolais JB Service ekare eza musimo mais il paraît que yo PC conseil en public et yango pesa ni mabe mais toza bata public mais wala ndeko na yo olobi ke toza bata public ngapa na bata bapesa na pe conseil na TV na leka pona koloba na bango na leka na ngate so façon elobaki na leka na ngate aluka église moko atamula na lobi mabete na lobi mabete ezaki nanu malubango ezaki na lobaki mabete pourquoi lobaki yango ala oya mais na lobi mabete lobi mabete parce que constat ça ezaki ya nini ngai na komba na moko te ya bato OK na TV na kofala ngabe na hotel na ngabato ozo comprendre ba pe musu ba wala musu ba kongo balanga ya gabi zongela ko te ya biso zongela ko pesa bi station de basambela OK kwa ni pona le bato na TV kasi suna lobi pe na lobi bonde salini bena fingi ye te ko confirmer makambo bandeko musu bazo ba gaza e na confirm ndoki na ndeni nga yebi ndoki nete te yana bi eza bandeko ejoka atusala audio mo ba tricher ensemble na bandeko ba solola bazui alobi ke mama Moindo abima na papa aboti ye mama bazui alobi ke mama Moindo azana na kaleso moko rouge Yves mais bon Yves maman zolo ba audio ezali c'est le fait sikoyo tango yo alobi ke azala na église moko akota ba église mususu te ba bakela analyse babike c'est analyse ke oya ejoke na ngosima oya ngana sa yango avant oya ejoke na ngosima basi bakundi déjà mais soko ka degré joka ko lo babilo kwa asali mabe asali mabe OK na yepe soka melaki patata mikusu soka meli na ye azali sur contrôle te on comprend asali mabe alobi mabe songo rouge azala mama na yebi yango te nayebi makambo wana te nayebi yango te ye joka moto ayebi yango alakisa biso yango no biso le makambo na ba Congo mais justice ko saisir hier kuna ofunda moto abasha nyoko bazai boke ko bongisa kuna eska boke bongisa minori babe joka ngo pa da rape mungala makambo kemba babanga rate nyama ne tumba tout ça azande nyama ne tumba mais aza gentil azaka gentil makasi mais nayebi te abimisi makambo wapi na comprendre peut-être ngape na yo atindelenga ba audio yango na yo kaki yango mais esalenga pasi mais ko na le bani
bango na bango oso na bina ko loba comme si so Gabriel alobaki nga ngela ka mabe ye bak comme ko ke ko menacer afande yo mto lobaki nga na okana ngo pa étoile na okana ngo pa afande te yobi maman bali nga ba vérité ote étoile ni ba boité na komo na yo bimisa mususu l'autre fois bongo ba ko tendene wa bongo ba ko tendene wa okene wa esa pili kama mabete esa kali kama neti to saki na yo okay yo to saki na ona butu to sali boy boni ngana ke matanga abite ngana na okinjo to biete na zongi na ke kolala okay ozo comprendre isa kaka ndengo wana mutu no sota arelataka histoire so mutu akufi obozalaki na ye mutu akufi briske ezalaka inazalaki na ye anazalaki na ye place boye kutu atosololaki bo tosolo ezalaka bongo mais pourquoi comme grave toza na bato bazo intoxiqué parce que tuna na ngola bakabona deka bakabona deka sikoza na bato bazo intoxiqué maa moyindo sikoyo eloko na osenga maa moyindo asalela sagesse aza mama afande aza na mama na ye na ngola na bandeko na ye biso na betole moto tozosese le fait ozo comprendre ke bafamille afande bakende pa moyindo te en tout cas tozosese le fait wana moto epela te tozopekisa na ndako ya motu boye bokoti moto aza te boye mpe bofilme mena awa na kisasa eza grave bokendela yango prison bokendela yango prison oui bokota na ndako ya bofilme lelo so moto wana atie motu na se bien likambo mpe kozwai na esika na nzela na ye moko bino bokoloba nini parce que bango na ngola baosamaka na lolenge baosamaka mpo bamonanga me bana baona eloko te bana baona eloko te me baosaka makambo ke bamona biso toza danger kaka ya mapeka danger kaka ya mapeka me bozobosana te soki motu wana azwi motu moko aprofite bien afande aprofite ye na nsima makambo bino bosali angola wana te eza bakongolais te baokanga bino parce que afande wana famille na angola ozobanga te bato oyo ozolobela belobi mpe baya Kinshasa po yobi angola nga nalobi nazokende angola naokesa 2 semaines naokende renouveler mikanda nange esilaki ozo comprendre naokende renouveler mikanda nange esilaki parce que ovoyage na angola eza facile ke na Kisasa pe eza mbongo mokie ke na Kisasa foka mikanda wana ezalaka ozo comprendre nga naokepa moni nakobeta kolisensa so nokende nakei napese napresente bamecondoléance nanga so mpe mwa eloko ezali natikeli ye nabimi nakei milamoi bakofinga mpe mwa mingi bafingana nafingami ne lelo émission oyo osalaki kaka olobaki église aza na église moko atika bitambo ya tomo d'église bainjure eleki ebele na komba etali ngai te et puis cotisation na yo c'est comme si barejetaki yango barejete te ezali azwaki na ye azwaki aske ayebaki eza ya yo ayebaki aza na liste ana liste biso opesaka moto tozwi liste otalaki intel apesi intel apesi intel apesi seka fandi asali mpe mabe moko oyo peut-être koolobawa te po mama moyinda koya kaka te eloko te kaka bongo eloko te kaka nde nalobaki na émission nalobi nani afande kuta alobaki ke bakutanaki na ye ntango azokende matanga alobi te nazoyoka nzoto nayoki nzoto bien te ozo comprendre nde azongi ndako afanda te matanga na ntongo afanda ayokaki moto akufi akokobeta liso akokobenga mpo tosololaka akobenga ntango tokutanaki na nini boyeboye ezanga est ce que ya problème ezobima neti ye nde bazopesa yo bainformation quelle information seke mabe ezosalama seke mabe ezosalama yango bango bakaniseli ete bapesa biso bainformation non biso kuna makambo so ezalaka mwa amso afanda avandi na akoloba nete mais toyotonta moto mosusu omona obendi ye mais afanda likambo boyeboyeboye o ngai naoloba na boyi naya koloba boye ekomi nga mutu nalobaki eza problème ya bokabwana sikoyo eza bato bazokointoxike mama moyindo c'est clair soki mpe oza omikebisi te omemami okoyebisa nini aseneti moma otala biso naoyebisa ye
autant parce que bon ça moi na bien que maman comme sous là zela na me pardon Yves koko zo me manga boy tena ina si ça ka maman na tigé le nyos aussi sorti que la ngana sorti que vana yo tozo solo là voilà vas-y alors oui makambo fona éclaircir rango parce que eza buzoba ya buzoba OK mutu kaka lobi kaka bongo ke to salaki na ye nde problème sona azaki na mutu lelo lobi akufi na kobeta lisolo te nde komi problème tozala mayele toza bamama toboti bana basi bakoli totika koposa na kibo jeunesse toza mikolo fo kozala mayele lako ozokola sagesse esala nini ezobakisama mutu soko okola sagesse ebakisama te se koza no mutu te ozo comprendre fo tozala mpe na bonzambe tosambelaka nzambe solo du fait que mama moyindo kolongwa na ndako na yo outi kokufela mwana komikende ti na ndako afande oyo aza mwana oyo okoki kobota koke kopupela maputa kolakele mabe yo outi kokufela mwana ya mokolo ndenge na age wana ya lokola nga na perdre de temps mais nazwi liwa ndambo na nge kei nana atako likolo etika nana atako ya kotyango boye te mpona kele pa mwana moko oyo aza age moko na deta mpona kele komenanse ye na eloko asali eza te afanda ayebisinga kaka keno tozalaki na ye abeteli kuta étoile tozalaki na ye tosali boye ye azozonga ndako mpo baza kote moko ye azozonga ndako nga nazokende matanga ya mwana ya décor akokoloba te mama oyindo ozala na kimia ndenge oyebisi bato ke kobima boye okoya koluka nga je pense pas ke okoya koluka nga na ndimi te mponga na mabela pete te naza pena mabela pete na mabela makasa maluku eza mpasi mpo moto ayaka mpo nanga aye koluka nga esalamaka vrima te oyano te donc soki oye avant naozela yo soyenga mpe na ye avant naoyaka na yo naoyanga moko nga abangaka te banda bobebe nangati naokola na toli compliqué nabangaka te utatamisi papa na mama nga motu lokola nga na famille aza te nga abangaka te nyongoli bango makasi voilà na moni na plusieurs moke to adoucir mpo na moni déjà comment kende naboyi nanga makambo oyo otiki na yo me te nazo-explike nga nafinga moto te nazofinga moto te nande koexplike eza mpo na biso bamibange oyo te makambo wana yo kufeli mwana otiki ndako na yo okepa mwana moka mokie na eloko mabe oyo asali te oke kobanda kupela maputa kolakele mabe bokuti mpe ye te bokoti na ndako na ye bofilme yo moto omemi bato wana estce eza na sens yo oyebisanga na wana mwa mabe na justice eza c'est déjà vraiment un dossier aza mpe na famille na ye mama na ye azali bandeko nyo nyonso baza kuna tozoboto topekisi bango botika awuti kokufela mwana peut-être eza bavertige azoba makambo aosala te botika balinga bakeporte plainte voilà merci Gabi tomoki na suka maintenant ko beti solo Angola pour renouveler encore mikanda na yo c'est que souci à photo pesa tozokende na bashoga tozokende na bashoga na bate totoso ana omata totoso awa na okende ngai naza te ke bazokende poto nga nayebisaka bino te nga azalaka motema pio ocomprendre naka motema pio naza nanga te ke o bato mosusu bake kosimbasimaka ba bakisi bakenda bango poto ngai esalama te ngai nakokende na ngai mokolo motema nange koloba te no gabriel nazokende poto nake nanga poto kisi basimbaka mpe pokende nango poto bongo soka motema dukuduku soka motema dukuduku motema eza na kimia te lokola jérémie akendaki poto nga mpe fona kende lokola sila akendaki nga mpe fona kende lokola motu bakendaki nga mpe fona kende sikoyo peut-être osani ngai botundaka nga babokozala nga bakestion wana te ntango nyonso te oyo nga na koseka ezaka likambo napesaka mbongo na ke nakipaka na nga yango to naa nanga kuna te totala une émission comme ça ya papa na biso Elomé Sukari ndenge mwana moke lokola afande mwana moke lokola afande baya kobelela ndoki pamba
Ya gafi. Atika linga bude. Oh. Dès que le dossier bien té. Bien té. OK. Et ton côté yom to pesa ka ba rapport. Yom to pesa ba rapport nini? Mutalobika ke to kutanaki. Mabeza wapi? Voilà. Hein? Papa Elombe Soukari a auto ça une réclamation pour na bana nae et ça na défaut. Oh ko ngai to za iska to za yela ibenda kune na yolo awa na ndomo na bina ngawa tanga uti mombele awa iska to za pas doter mon fils ngai ndako ya président Elombe Soukari. Voilà. Réclamation na yo mundi pour na bana nae. Alobi ezana ba artiste ezana ba ndeko baza sima baza co-intoxiqué bana nae plutôt j'allais dire comme ça pour que bana bato mususu ba soutirer moi mbongo moke na kati ba polémique yo bato ba ko welela bana na ye pour que ba lia mbongo tango zo mona likambo yo e komi na niveau oyo Papa Elombe azolela ba insulte mingi na komona ye ya gabi yo zali moko oyebi Papa Elombe oyebi ndeko ba oyebi ba ko bien oyebi pe ba ndeko oyo ba ko sala ke ba komisa polémique na niveau oyo pourquoi ko lo bani. Bon, polémique au comme à niveau oyo aboye. To ko tia Papa Elombe na katite. Ndeni. Boto tia point. Ngana esa rabino ke ko likambo esi la foka bango mibale ba sisa likambo. OK. Parce que ce Papa Elombe sa salango e azwa résultat te. Donc ale kana TV ko ba ke non, na sala ki bo na sala ki bo na sala ki bo. Non. Eh monsieur sa salango azwa résultat te. OK. Ozomona. Bango bibale basi bakoli ba mikolo baosa makambo na bango o bango bayebi ozomona eza makambo bango mbale bayebi et le Papa Elombe n'a rien à voir na kati parce que yena za ko soanisa ba ne mibale te na ndenga na yebeliye na ndenga na yebeliye ndenga zalaka ye kutalinga mbete mutau talibanda akosaka na bana na ye yenda linga ngote na linga te bana na ye baswami alinga ngote. Mais peut-être à trouver un site na comme on a un site où on a peut-être aux saliments passé on a pas na ngamo na boti mais ba koko moko boy baza ko site ngai peut-être souci majeur na ye ya kuluka kimie kota eza pona ba site na ye ya wana waye bisayote o makambo esila esenga ka bango mibale. OK na lo bango mais il faut comprendre ngate tu n'as comprendre c'est quoi ozo comprendre tango ezaki nanu mokie nazwa olobaka boye ezoya monene tie comme na niveau oyo ekomeli ekomi pasi pour solution côté ekomi pasi na niveau oyo ekomeli ozomona ndeko mondo alobi c'est une question peut-être qui est parmi les questions que vous avez nango alobi soki makambo na niveau na parce que papa alingaka bana misusu alingaka mwana moko yango moni ba commission yango tina niveau alingaka nga kutuko na esaka bino ke Président Elombe mutu aza kolinga lokola sila azati abandaki kolinga to alingaka ngai nazoloba yango lelo Président Elombe mutu aza kolinga lokola sila azati abandaki kolinga to alinga même si sikoyo parce que kana souci akana souci ngai to sola na Président Elombe mingi tant aussi azako jouer pas Président Elombe zo sanga bina na comprendre si la te na yeba ka sona zo kaka mulie moko na kabola et trois rôles na scène na nini moko na film moko na comprendre kete akozako kumisa sila makasi. OK ozomona bon ti ba désordre ko kota makambo ko kota makambo sele koti la ka bongo voilà ozomona de notre Thérèse alobi il fallait président asala il a fallu asala moi avant makambo comme na niveau tomba bandeko beba na sika ya il fallait asala moi ya asala so nazo posa be vina si la ba ko démentir. Ah bon asala avant disa bango mo balingaki bazala jibe na wera. Ah bon ozo comprendre bazo condamner le mot par bati ko condamner ye asala yango ozomona bato bakoki kosala yango basala yango wana bakoka te
Merci, je pense que Bolandi n'est pas gagné. Alors, bien, ma preuve convaincante. Basala yango. Donc, Vedi, Ayoka, et puis assistant peut-être, et puis je nous l'ai dit. Voilà, David Omo qui est là, Souka. Alors, évolution à théâtre congolais, nous avons tout le monde déjà, comment voyager déjà pour nous ça dans le théâtre. Félicitations. En tout cas, même les combattants qui ont fait le thème, tout comme nous avons fait le bêta, le zongi pe. Voilà. Nous avons fait il y a un la biso et puis on a au hôpital, la biso hospitalier, docteur Mogijo, numéro de téléphone, nous avons 2-3 personnes qui ont pour gagner ce salaire. Merci beaucoup. Ouais. Ma caméra sur solo li awa en tout cas bande qu'on a biso bazwango likolo te. Bazwango likolo te parce que toza na ba preuve. Toza na batu oyo ba yaki na bilongi wana ezui ba pota wana mais pas docteur Mogijo bazui ba solution. Oyo nyonso saki eloko wana. Oyo za na problème na kati ndako. Ozo toka suko bima libanda te. Ona eloko kende ko sala wana oyo ezozokisa ba pota wana. Maman, yaki pas docteur Mogijo. Il n'y a pas de numéro docteur Mogijo yango les autres s'afficher wana. Il n'y a pas docteur Mogijo benga. Ce que qui sont nous ka renseignement pas na ya benga ngai na 089 65 61 779 089 65 61 779. En tout cas na ko expliquer yo pe na ko pesa yo WhatsApp ya nini ya docteur Mogijo oye na hôpital oye en tout cas ba ko soigner yo ko zonga ndenge bandeko oyo bazongi. Boko ta doute te. Boko ta doute te. Ndenge ezalaka kaka boyebi kaka. Commissionnaire a munene na yebisi no lisusu na zana le pan ko bazoteka na bibwa. $30,000 le pan a munene za munene. Baoteka pe katikati so dingo soma pe ya 15,000 somme ya 15,000 a discuter. Ko benga numéro na pesi wana commissionnaire a munene na olia pourcentage na nganga na kuna te. Bye bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso
salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Nale Biblia bisenga senga nsanga londe Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitila asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele
nzamba pambola bino. Alléluia.